Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Tozali bongo jeudi le 28 décembre et ezali bongo dernière jeudi ya 2022. Pour na 2022 jeudi ezali susute ya suka yangoyo etikali bongo 2 jours poto kabwana 2022 na azali na esengo ya ko présenter bino édition ya moko na lelo pour na ko clôturer année 2022 na esengo na mabota na bino pepsi kanyo surtout bozwami. Conseil des ministres et ça la makabongo vendredi kasi o ezalaki spécialement convoqué par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na kosala évaluation tope kosolola na tina ya ba ministre oyo ba démissionné tolanda ba détail na élément oyo. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a convoqué ki bongo Conseil des ministres oyo d'urgence. Kasi d'habitude dans ndenge to yebeli conseil des ministres et salamaka mokolo ya vendredi ya tour oyo et salami mercredi 28 décembre 2022 na présence ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde na kati ya séance ya conseil des ministres oyo président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sengi na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde apesa un rapport détaillé sur performance ya chaque membre ya gouvernement ndenge nini azali ko travailler est-ce que azali ko travailler malonga toté po tozali komona ba ministère mingi ezali kotambola malonga te awa na République démocratique du Congo ba ministre misusu lokola bazali na bonka ka betiquette bazali kosala musala ya malonga te na yango président de la République lokola azali mokonzi ya mboka ne asengi ayeba performance ya mutu na mutu oyo azali makasi te ya kosala tozali sur que décision moko président de la République azali ko préparer pour na batu o bazali ba compétent. Na kati ya séance yango nde ba examiner ki pe dossier ya 3 membres ya ensemble oyo ba déposer ki démission na bango batiki ba ministère oyo bazali ko diriger pour ba continuer lit na bango na Moïse Katumbi na ndenge Moïse Katumbi alobi ako postuler na présidence na 2023. Ministre ya communication oyo azali porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya a pesi compte rendu ya réunion oyo ndenge elekaki tolanda ba détail. Précisant que le gouvernement est pleinement engagé pour accompagner la CENI, il a appelé toute la population ayant atteint l'âge de la majorité de se faire enrôler massivement afin d'exercer à la date prévue son droit civique de lire ses dirigeants. Le Premier ministre a aussi saisi l'occasion pour rassurer la population que dans le cadre de la mutualisation des opérations d'identification, du recensement et de l'enrôlement, le fichier électoral sera immédiatement, dès la fin de ces opérations, récupéré par l'Office national d'identification de la population ONIP pour la délivrance de la carte d'identité nationale après plus de 40 ans. Ba fonctionnaire ya EPST ba manifester devant ministère ya finance ba lobby était ministre Nicolas Kazadi azali ko bloquer ba prime na bango. Tolanda ba détail na élément oyo. Ba fonctionnaire ya EPST ba manifester ki liboso ya ministère ya finance et pas yopi bazali ko accuser ministre Nicolas Kazadi oyo azali ministre ya finance ba lobby azali ko boya ko signer décaissement ya ba prime institutionnelle na bango oyo e sali ba mois ebele ba futa makate na yango désordre makasi e salamaki liboso ya ministère ya finance ba tumbi ba pine ba matiti pona ko revendiquer ba droit na bango. Ezali dirigé et pas le président Christian Bosembe ba présenté ki bongo mercredi 28 décembre programme ya gouvernance ya comité Oyoba Kotisika. Conseil supérieur ya audiovisuel et de la communication c'est ça en cycle
oyo ezali dirigé et pas ya président Christian Bosembe. Présenté qui mercredi 28 décembre 2022 programme ya gouvernance pe fait des routes pour naba action to pe bonne gouvernance en cours, moyen et long terme. 3 axes oyo ezali priorité na nouvelle équipe oyo ya CESAC. Ezali bongo mise en jour ya cartographie médiatique. Ya mibale ezali bongo koveiller na qualitatif ya gestion ya ba contenu ya média. Pe ya suka ezali bongo actualisation ya bonne gouvernance ya média pe ya ba journaliste. En considérant ce qui précède, il sied de rappeler que les autorités de régulation nationale sont les garantes de la liberté d'expression et du pluralisme de médias audiovisuels et en ligne dans n'importe quel pays qui se veut démocratique. Elles devraient cependant s'acquitter de leur mission en interprétant, en appliquant des règles et en conciliant les intérêts, comme en témoignent leurs activités de régulation, de contrôle et de sanction. Et sengeli na batu nyonso tu oyo basalaka journalisme to pe bazali na ba media na bango bayeba ete ba loi ya sika ezali déjà kobongisama pour na bonne conduite ya communication to pe ba media na biso. Tozali sir na gouvernance oyo président Christian Bosembe azali kotambusa makambo ekokende malamu pe mbongwana to komona yango na kati ya CESAC. Boyene ezalaka. Oui. Beltesco azali koteka bakaye yao na bastilo Simba. Mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti responsable maman responsable bandeko nyonso basungaka bana po bazonga kelasi Beltesco komo mesano ameli no bakaye kitoko babengi bakaye ya uya Beltesco oyo ezali bakaye réussite bakaye oyo mwana so akomela ngo akoshwe te po ezali bakaye ya réussite bakaye oyo couverture ezali makasi ba papier ezali pembe ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi oya magasin na biso ya Beltesco ezana na zone monene osoma ba stock nyonso bolingi okena ba point de vente nyonso ya l'intérêt à payer dans la succursale, pourquoi pas à la Kinshasa dans le distributeur, bon sont bakaye qui toko ils allaient bakaye ya ou ya Beltesco et surtout stylo na biso ils allaient stylo Simba ezo quoi ezo koma bana balingi yango mingi bon ekomi ya botangi yonto lingi ko sala ba don na école et à ko sala ba réservation na service commercial en tout cas ba sala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers ya ou de la société Beltesco et stylo ko bossa na te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifiez bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Maître Francis Ekonji a sali adhésion na parti AREP o ezali parti cher ya Maître Guy Lwando. Cortège ya Maître Francis Ekonji et salaki entré nango na AREP o ezali parti cher ya Maître Guy Lwando, ministre ya aménagement ya territoire. Maître Francis Ekonji ayaki bongo pona kosala adhésion na ye na parti cher ya Maître Guy Lwando, parti oyo ezali ya ba jeune parti oyo ezali pona kosala honneur ya République démocratique du Congo. Maître Francis aye kosala adhésion na ye pe kozwa carte na ye tant que membre ya parti AREP.
elekaki kitoko makasi. Maître Francis akoti na salle pe ba capturer ye na minute ya kotanga azwi carte na ye pe apozaki quelques questions oyo ba répondaki et pa ya ba membre oyo bazali déjà na kati ya bureau ya AREP. Na kobima na ye na kati ya bureau, Maître Francis apesaki mwa maloba pona ko expliquer bit oyo ye aye kosala adhésion na parti AREP. Yoka Maître Francis. J'ai pris le temps à autant beaucoup de AREP, namoni Maître Kilwa Nazo de la justice, de la paix et développement. Et puis esprit entrepreneuriat au Azanango. Na dit que donc ceux qui ont adhéré avec ma activité aux fondations na biso ezanango na kati ya Kinshasa Monga Fula et même Boudi, donc tu vas venir pour coordonner et conjuguer nos efforts pour la bonne marche et le bien-être du pays. En tout cas c'est en fait l'entrée dans l'activité politique. Donc c'est mon tout premier engagement. Donc je n'ai jamais adhéré dans un quelconque parti politique. Et donc, nous sommes convaincus que nous allons évoluer avec Maître Guy Luando et pour faire valoir la valeur que nous allons défendre en tant que président national et AREP. Ah oui, Maître Francis Ekonji azali na ba vision moko pona république to pe pona peuple congolais yango wana aye ko sadere pona kotombola mboka pour vision na ye oyo azali na yango mayele na ye oyo azali na yango achango na intérêt ya République démocratique du Congo. Maître Francis Ekonji oyo azali président ya huissier de justice nde ayaki ko sadere na parti AREP. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa makambo to tambola kilelo pona koyeba importance tope utilité ya papersing oyo bande ko basi bazali kotobola na zolo to na matoi batoboli 3 madusu tina ba mutolo to tambola ki pona koyeba utilité nango soki bayebi yango to bayebi importance na yango ba detail to landa na micro ya KNB. Likambu oyo etali piercing awa na République démocratique du Congo to yebite e wuta wapi pe banda wapi magazine ya KNB ekitaki sur le terrain koyeba piercing ezala culture na biso to pe ba jeune fille oyo ba persaka ba yeba ka signification nango tope ba yeba kate po kilelo ba koma koloba soki oza na piercing te oza mwasi te mwasi nde piercing eza lokola coronavirus ndenge yaki ndenge piercing pe koma mususa ko persango na zolo mususa ko persango na matoi mususu kuta tondisi yango elongi mobimba tina mutolo po toyeba ka mutolo place mwana vanda ka mutolo ko komona na libanda te kasi ba jeune fille lelo ba koma ko perse tina mutolo e pa na bango ba yeba ka kutu signification ya mutolo te libanda. Population va réagir na micro ya KNB. Ngai na ko jamais ko autoriser moi sina ngasa na biloko ngo. So moi sina ngo etala ngana muno toboli bia toboli donc OK na yo. Ozala madusu ko na madusu na nzoto ndenge ni. Ya na sens ta. Ba ko na biso kala basala ka ngote. Wona za ko la ba signe mo boya ba esclavagisme na blo mo boya bien te et puis et ça peut la moi ba envoûtement. Et puis ceux qui moi ça atie ba bord on a percé ka bongo azasu kimiate. Donc à combien oui côté ba olinga partir à bord on a mon roi succès mais en réalité ça bon goûter donc ça pour la mesa complexe nous avons dans ça la beauté ba maman na aux ala beauté on ça la beauté comme ndenge nini donc ça ba complexe ça pas papa ngai soki copine nga moi so na vivaka nae asali biloko bongo automatiquement na obenga nae ba on ba persété quelque part attends to bila ndenge mokilibo to banga même nzambe da sasa liyo na bakali na bandenge ko to bi moi ça la ka yo ko mo ko corriger elo ko bandoka basi no to mo na ba ole ba lesbienne bandoka mibali ba ko ba pédé et puis era ba pédé msupo ba tela ba to percer o mo ga normal que ça ba complexe eza qui démoniaque pour percer eza na ma dete ba tu va pouvoir so que moi ça percer c'est qu'elle est moins sérieuse. Mais ils ont un film sous azane moi fille vraiment colle nanda pour un affaire bien éduqué mais à ça. Donc par la loi de la nature moi ça bongini na babilo ko ana te ko percer sa propreté mais ils ont vraiment un film sous monde a sepelane ko percer mais exactement que mutuno surtout à percer ça moins sérieux.
eza culture na biso te eza juste kaka bato nyonso to basepelaka ate moto mosusu asepelaka te nazala nanga boye koperce nanga boye nasepe nanga na perce nazala boye epe mobali mosusu asepelaka neka mwasi na perce eselo yeti wana mpe babino mpe mibali bolingaka mwasi mosusu nasepelaka mwasi na mosusu ya perce mais mobali mosusu so beteli solo ya perce omona omona moins sérieuse nga perce te mpe mobali nanga pani nango te nga mo mpe nasepelaka nango te mpo na trouve yango ke c'est mon ta percée c'est qu'il y a moins sérieuse conseil comme conseil non peut ça bande kuna biso basi oza déjà kitoko nzambe pa kieli o kitoko ndeti ngai na oto tobola matoi ka semaine na tobola manga lito ite na tobola mito ko semaine po basinga ba mimi bisa ko za moi si mais ko to lito ite oza déjà na beauté non nga kundu mona se maquiller pété so déjà nzamba kielo na beauté non à quoi sert yo tata ba biloko na botaka nezi mususu mo lito ikute tobuki ne pasuki kali koloka yosa biloko comme conseil na pesa bino wa kitoko mobali mususu olingoka na façon ko oyo zaleli na mibalo bo pesa basa conseil ti père saka ba biloko na eza propreté mobali oyo azolinga mwasi soit olinga mwasi vraiment pona vraiment selon analyse ya Saint-Esprit selon tes 5 sens mais selon analyse do azolinga mwasi selon esprit saint akolinga mwasi ota percé babile ebeli bon yana basi misu eza basi misu baza ignorant aza ne ignorance do a personne ga kwa mona muninga percé mais ba misusu vraiment bayebi neti ba star wana ba percé kana so mwasi misu ko mona neka mona star moko ado star moko boya percé soit ya mobile soit star waza mwasi a percé ye pa moni bongo a percé omona bon ba o va sala bongo ba ebike a sala ngo pa ignorance faut ba longola donc a des soit percé qui a longoli ka vie soit ataki wana li disone kangamba selon un conseil na pesa ko personne est bien té selon bana nzambe ko percé est bien té pona nga na mona ngo ebimisa basi musuba moins sérieux mona masusu percé awa abakisi su mususu bon nga mona ngo mebisa basi moins sérieux nga mona elo bakisara te bakisara ni beauté pona mo mudaso za da boye za da na beauté na parce que akwa bona bakiselo musu nelo bato batamba kanisa eza bien conseil mona pesa bango nga mona bozo pesa nzambe correction ndeka mbasali yo boyo bite boye kokite fona bakiselo mo nelo nzambe ngasalinga bona sepete donc bataka ngote eza bien te batika kotuba tubulelo ngi bongo eza bien te conseil moko na pesa ba yango awi ndeko mwasi yeba eloko nini ozosala tangu ozotia piercing yebaka pe signification nango mibali nyonso basepelaka na piercing te yebaka signification nango po okorate libala kaka boye Kinshasa eleki partout oui. Artiste musicien héritier Watanabe azali bongo na nzela pona kokende Luanda esika wapi ya kolivre mobange na concert après auta kobeta na stade des Martyrs. Héritier Watanabe moto na tembe messieurs les chanteurs oyo auta ki kosepelisa ba congolais pe public ya monde entier na stade des Martyrs na mukolo ya le 25 décembre. Public ya Angola baleli héritier akende ko livrer spectacle kuna lokola asalaki awa na stade des Martyrs ayemba ki kitoko spectacle ezalaki kitoko yango ba angolais ba sengi héritier na compte ya ba festivité oyo akende pe ko livrer concert moko kuna départ esalami bongo lelo mukolo ya jeudi 29 décembre 2022 ne héritier Watanabe azali ko kende Angola pona ko livrer concert kuna na Luanda drapeau ya culture ya République démocratique du Congo ezali kotombwama se kotombwama ba artiste congolais bazali kotombola drapeau ya République démocratique du Congo héritier Watanabe moto na tembe ba congolais bazali sir ke okei ko défendre culture ya République démocratique du Congo kuna na Luanda oui. TikTok ya mokolo na lelo to proposele bino oyo bolanda na bandako kasi boseka mingi te. Bana basi bazana confusion côté ba ser confusion makasi. Akuta na mutu oyo a travaillaka. Mwana mobali wa misko bisa mutoki. Atemi liboso na atale babi bizarre hein. Alinga ta ko kata pamba te. Mais soka musko oyo bogare na ba démarche abi mbali yewana. Mais tout na saka wapi. Asa bote misala nyons omnya salite. Asa la comme ministre mukoloni noko.
So il ngama na mbalo wa ko sala musala. Déjà c'est bon. Il est courageux, un chercheur. Bogare moko boya tele mako kabela nga tele moko to kabela nga Bogare nde omona ka confusion pa bana basi. Bozalaki ebele ya kolanda KNB News ya mokona lelo oyo ngai Fabrice Kirombe nazalaki na esengo ya ko présenter yango pe kokutana bino na bandako o lelo ezali jeudi ya suka ya 2022 jeudi ekozonga ka lisusu te na 2022 ngai le bino tokutani bongo mikolo ezali koya po na numéro mosusu ya KNB News botikala malamu. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki